Ozolanda Yannick Wenge. Bato lokola ba Moïse baza bato yo peuple ako fanda kata yo ka lokola Moïse. Soki le jeunesse ya Katanga bazo souffrir c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi akobangisa bato ba bandi politique lelo. Ngana bandi révolution oyo Moïse Katamba gouverner na Katanga. Ngana mna kobangisa Moïse akobangisa ngate pa akutinga na nzela o. Ngana ke 2 ans de prison. Moïse akima l'exil. Ozolanda Yannick, tant que Ozolanda Kablela papa Etienne Kiseke doit Mulumba, tant que papa Christian Ortambo, a mon population et a battu l'aéroport à Léli. Maman Mataza témoin. Témoin na biso tolo ba sa FIFA maman Mataza na limité. Boke no tuna e ba combattre Afrique d'ici ba za ndenge nini. Maman Mataza ko expliquer bango. Pour maman Mataza moni biso à live. Ngana mona maman Max alobi na biso ba na botika biso te. Toke bitumba. Maman Mataza alobi na biso bibana biloko bo sala ka bato wana ba yoka kango. Bo multiplier ngo. Bazo yoka bino. Maman Max aza témoin na limité. A cause de notre jeunesse. Il y a des combattants d'Afrique du Sud. Aïe. Émission ba Congolais pour les Congolais bandits bozaki belé dans le monde entier. Ba Congolais de pères et de mères la Moussa Ndeko la lia la muka déjà. Benga waza musika émission il y a ba Congolais pour les Congolais et bandits na mara pour na bino. Ba Congolais de pères et de mères. Oza Congolais te comme kakota l'émission te zappé luka ba chaîne mususu ou à étranger ou tala oza malam mingi na za pour ça il y a ba Congolais ba tala émission pour l'information et net peu clair pour na yamaka ba Congolais tozara a on a Afrika yangela tozara Durban Cape Town partout tozara poto solola makamwele kaka na mboka na biso. Merci pour la fidélité à bino pe confiance bozé belé kota la biso na kati émission news ya Congo na zande ko na bino Yannick Wenge moko na kati na kibonzambe na pesi mbote na mama Adèle Yombo azala Kinshasa. Bon séjour à Kinshasa maman Adèle Yombo. Donc naba anima ko fana bana babwaka ma pourquoi pas na kuzu lata na kuzu et kozala malamu mingi nazana ndeko combattant Pati Nzoko. Tomeka mpe ko solo la mo muke na mo temps muke oyo les analystes la biso ndeko buka sa pesi biso to solo na les grands combattants na pesi mbote. Ouais, merci Yannick Wenge. Motatona na bonzambe, merci non pesanga toujours ba espace sous la Congo France c'est pas d'idée pour mana les kakato pesanga kaka ba nous na bandeko oyo bazwe bani nezo le kanambo kate to comme c'est là ba comme message to na musaka pe sous jeunesse na biso. Solo ba di solo to beta li so baba kyongo lelo a tu ko tika biso ya solo na minute katanga zo la ba congolais belé ba ole la ba te belé ba ole la avant de wana to lobaki yango ngana yo moi li solo réaction za mes condoléances d'abord na famille ya Kingu ya baba mes condoléances sous na bande konyoso ya Congo sika onyoso bozali bazali parmi les 13 parlementaires ya Congo basien politicien na biso tozalaki na bango Kingu kam tatika laki lokola pe baba kei tozali sous na mutute totikali na ye o totikali mukeza kaka Félix o tozobenga Antoine Tshisekedi nazobenga Sagesse Salomon to soutenir ye to bomba ye lokola soso bomba kabana ni na mapapu pour les seuls politiciens totikali na Congo kaka yo. Ok, merci beaucoup. Na ebisio eloko moko zaki ko batona ko luba mais lelo ikomi ko salo ko eza solo en kantimini tomoni Moïse Katumbi azali ko ya liboso na azali ko traiter le quoi Félix Tshisekedi azali ko moi dictateur moko boye ndire azo sala musane bien te na habité sur landaki interview ya Moïse Katumbi réaction ba combattant ezani pour la. Ouais, Yannick Wenge d'abord faut y bagana no Moïse Aza Congolais te Moïse a kate pour na bongsa Congo parce que Azaki gouverneur na Katanga je peux même pendant 12 ans ou 13 ans faire na Katanga gouverneur Aza ne lo commencé na Katanga te. Pendant la zone babunazo singa chef de l'état parce que crime zo le Kanatanga il faut ba siéger étant de siège faut y appeler na Katanga. Étant de siège faut y na Katanga tant Kingo akufaki Moïse amelaki champagne na Kirina. Ya solo Cop na bango za reçu même Kabila pesca ça qui a qui champagne parce que bazana besoin il y a province à Katanga l'élection zo ya fachi a fait la province wana mais ils ont manzambe ils akutu ba pesi sous fachi quand la justice et ben ça Moïse rapidement la prison élection Congo ko sala Moïse a osala na prison parce que à comprendre ba mbongo ya asali nini
a détourné des millions à Katanga. Yo monita tu ko ba kana gouvernement justice fait limisa ba criminel. Na pays ni na monde ba sala discussion opposant. Alors ba justice limisa ba criminel. Ba crime contre l'humanité, ba limisa Kabila o ya bomi bato. Ba limisa Moïse détourné mbongo ba na Katanga. Ba limisa Shadar, ba limisa John Numbi o ya bomi Chibeya. Atiki mama batu veve. Ba limisa ye. Moïse a quoi prendre biso politique, il est là criminel. Un imbécile au col Moïse, un idiot au col Moïse. Azo le capé dans la chaîne internationale. Na Sonia yo quitté. Batu ba sekiye. Un opposant, ozo ba soi-disant opposant. Ke balimbi sa ba criminel. Balimbi sa mutaboma amatungulu. Balimbisa bato oyo bakunda ba fausse commune bakunda ba millions balimbisa bato ba boma Rossi Mukenzi. C'est ça que Moïse a zo comprendre biso politique à lelo. Oh lelo bato bazo yo ka Moïse. Oh bato bazo mi benga mapeto za na ensemble. Congolais bala simana. Bo kata soni. Yango nazo senga na ba député na biso bozo motion contre Daniel Saf. Bobi misa Daniel Safu na kati ya parlement. Daniel Safu azoyo ki sa ba député soni na monde entier. Bobi misa mutu wana na kati ya parlement tango ekomi na ntotote. C'est le temps yango nazo bisabino. C'est le temps yango Daniel Safu asali nini? Député agir lokola Daniel Safu te. Daniel Safu azana bagage intellectuel te. Aza pe na sagesse te. Batu ba vota ki Daniel Safu eza Moïse te. C'est le peuple. Pour défendre le peuple. Daniel Safu na parlement na ye azo défendre un individu. Ba mona eza salité, ba mona eza ya tuerie. Na koboma, na kosala bo un député. Na kolia mutu. Et si bolie tatuka diombo. Na ebito kolia sunani. Yango nazo senga na ba député bozo motion bobimisa Daniel Safu na parlement. Aza député ta côté de Manabino. Aza député te. Alors nazo senga appel lisusu na bandeko nanga partout ce ka boswami. Bomé kakotika ensemble. Pe ba député nyonso Moïse akokwea sibino bolanda yango te. Bolanda yango te. Ozolo ba ko menacer te ba poison te tant ozo ba Moïse po ba be osimbi Moïse osimbi bango. Yani wenyenga bandi bitumbo kala yani wenge. Tango nazo bunda Kabila Masiko Moïse azaki gouverneur à Katanga. Moïse aza mwana na opposa yoko tango lelo. Ozolanda yani tango tozolanda Kabila na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tango papa Kitia na Ortambo amoni population ya batu na aéroport aleli. Maman Martha za témoin. Témoin na biso tolo ba sa FIFA maman Martha za na limité. Boke no tuna e ba combattant Afrique du Sud baza ndenge nini. Maman Martha ko expliquer bango. Po maman Martha moni biso live. Ngana mona maman Martha alobi na biso bana botika biso te. Toke bitumba. Maman Martha alobi na biso bibana biloko bo sala ka bato wana ba yoka kango. Bo multiplier ngo. Bazo yoka bino. Maman Martha aza témoin na limité. Après ça, notre jeunesse, il y a des combattants d'Afrique du Sud, à Yebi. Parce que comment on peut nébouiller qui on a été silipeka boye, monsieur Bokabwani, monsieur Zubakoum, monsieur dans des divisions quota attribuées de monsieur Bakepe ba Moïse. Mais ngayo naza Yannick, ngayo nazali, yo mona ngata on a lobaka mutuni na tele maka lobaka non combattant pata ba Yebi. Ezana ba Kelmer Mobimba, ezana batu ba na combat na simananga. Et il y a un combat dans ce malanga. Naza parmi tant qu'on met bandit en Afrique du Sud. Première révolution marche. Ezaki ya mama Charamwan. Na Bruma. Concert de Dieu Mating ma patane ngabetsa. Et c'est ka combat qui kobanda. OK. Ozolanda. Batu ba ko kota na combattant ba Monique combat bandi ko futa miel. Ndi ba ko benga ma combattant. Mais tant il y a souffrance, maman paraît. Bazo beta film na parc ba film pauvre pas feli a yebi akei ba chokoro quand même baza mergi ba yebi ba die bazali ba koyebi sabino sikoyo ezane loko ko apprendre ngala combat en Afrique du Sud pour la moni ebele
tanga nazo bunda bagilisi bazalaki te bate belo lelo ba tchaba makelele ba combattre 2019 tant Facha comme président nde babimi vac tant Kabila ça non a vac biso tozo push Kabila must go baso kali Tuli House tolandi Zuma na Tuli House tolanda ba bulletin de vote dans l'aéroport Zuma longola ba bilamba na nzela ba mitakalisation lelo mwana nazala katanga yo wana so baso benga soki sabrat Congo soki nan wana bana na ngai mitakalisation bino bobi comme kasongo tikala mutakala libosa Zuma azakatangete c'était kassayen d'origine comme les kasongo azakassayen d'origine akatangete wana bana Yannick Moïse aza poisson pour la Congo Moïse na kabila baza batu moko ba créaki kaka division mo po ba mbrier biso et ça est loko ba tu ko sala ko la innocent ba onje ya Rwanda ba pesi innocent mbongo atonga bandaku po ba salir bande ko na biso po ba salir ba musicien na biso po ba tia division même na kata ba musicien po ba salir même gouvernement en place tout y bi sika mbongo mwana ona zui. Mais la jeunesse, vous allez manipuler dans ma politicien, vous allez manipuler dans ma camouya innocente, bolinga ba musicien na bino, bolinga ba Romeo Putu, bolinga ba Fali Pupa, bolinga ba Wera, bolinga ba Jibe, bazaba ndeko tozala bango le makila le père et de mère. Innocent tozala makila mon côté. Bato bazo soutenir innocent ça ba Rwandais. Bazo manipuler jeunesse. Lelo biso na Yannick Tofani na mboka o marche zo le kaya munene pour Zuma pour Ramaphosa déposer pouvoir. Zuma za na prison. Justice zo sala maté pour la Kabila. Kabila détourné mbongo ya Congo. vendre à l'aise Kabila bomi de millions ba Congolais ba fausse commune. Kabila Fandi. John Numbi abomi. Papa Chibeya, John Numba Kouniba fausse commune, Azalez, justice a commencé à manipuler, c'est la carte appel, président Benga Bambo Kangamutu. Mais Bango Moko Bana force que Kangabatu, Tala la Mboka Auto, président pouvoir, mais justice Bengissier. Nini Obisoto Sala, ma père on a battu ma classe belé, mais Basa manipuler la belle individu, Basa manipuler la Mongo. Bazo kwa kosa la justice c'est indépendante. Ba criminel bazé belé ba tondi wana bazala ba millions ba mbongo na bango. Kabila la kinga kata zala machine sala ka franc congolais zo sala dollar ba yebi bozo landela yete. Maman livre zo e kaba ba mbongo ba besika zo sur la mbongo wana te. C'est ça la démocratie. Faut pas landela yebo tout les mbongo zo zo wapi. on lui va dire justice c'est dans mboka te justice c'est na Congo te na minute. Justice sali mais ba ça l'indépendant. Maman livre toko yoka été. Maman livre mobile l'air de tourner. Mobile là sur 680 000 $ par mois. A que ne voyez pas ça mobile là tika na ko bon wala. Continuez le combattant. Osolanda Yannick Wenge. Bato lokola ba Moïse baza bato yo peuple a ko fanda kata yo ka lokola Moïse. Soki le jeunesse ya katanga bazo souffrir c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a kobangisa bato babandi politique lelo. Ngana bandi révolution oyo Moïse Katamba gouverner na Katanga. Ngana mna kobangisa Moïse a kobangisa ngati pa akutinga na nzela o. Ngana ke 2 ans de prison. Moïse akima l'exil, abanga prison. Ngana sala face na justice na mboka oyo. Jeunesse congolais boza la manipuler na ba politicien congolais bolungwa na mot tribal les amours ba faible bazala ba agreement fort ba ko pesa biso na jeunesse te ba komi ko kimela na mot tribal ba opposé à tribu tozo benga bango ba opposé à tribal baza ba opposé te pour la koyebisa biso nini toko sala lobby. OK. Merci beaucoup les gars commentateurs tomo ki na suka to betali solo na ya suku poto silisa tomo ki ba soso ekiti ba susu ba bangeza lokuta to mo message za lokuta mais to moni ke ba tunusu ba beza solo ba bia ba via ma provincial ekiti donc moi le loba réaction na poto ouais na moni ba bia via ekiti mais pour la social olia tozo bunda na vraiment bien refait kita na bisa ki ba to moni le lobi sono Yannick tozo le la fachi ngai nabi opposant za la Congo te politicien na Congo za la te zaka Félix Yemoko na loba ngo na machaka mona ngate
nga nalingaka Etienne Tshisekedi nde papa lobaki bainfiltre baza ti meme awa na ndako na ngao ndenge mpe Félix azala bainfiltre ti na kati ya cabinet na ye sadi ngai ezokoengage ka nga nalingaka Afaci ye moko nalinga Félix ye moko gouvernement na été nalobi nalinga bapoliticien baza te ka Félix ye moko le jour Félix aotika na ye politique afaninga mpe natiki nanga koloba nalobi na 2020 soki akoti kaka président ya 2020 soki élection ekozala soki aganye élection na 2023 natiki mpe alingaki koluka ngambo nasala parti politique na nga. Ok, merci beaucoup les gars combattants Pati Nzoko. Émission ya ba Congolais pour ba Congolais. Ya lelo ekomi nasuka, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci pour vos qui temps vraiment qu'on vanda. Quand l'émission la biso est représentée par Wabino Mboka, Yannick Wenge, Congolais de père et de mère. Émission ba Congolais na rapport na bino ba Congolais autosololaka mama Mboka. Kimia ya kolo Yesu Kristo Masia. Mwana ya tata Nzambe engela oba famille Wabino zora moi libaku ya hôtel émission News ya Congo les représentés par Wabino Yannick Wenge la pesi mbote na mama Del Yombo depuis Kinshasa aye na fondation de Tukanga et Tubidi pour na ko bana bandundu ba albinos balo bazanga tina. Trisomie autiste d'ailleurs pour la kusunga bango. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci na fidélité la bio confiance après Simote na Joel Bukasa na liste na biso moto zarana ya tusolara mambu elegaka namboka na biso soki bo sepa une émission bo pesa merci na le boss Josué Didi Dipumba PDG ya congofrance.com tomo nana mokolo mozali koya congofrance.com.